si la Ningazana ligne n'a pas que de tourner ailleurs, il faut peut-être demander na fila. Tu si lobby oui à qui retourner. Tu si lobby non non. Yebe kunaza batuna ye oh faut pas tourner na kati ya ba produit na ye faut pas tourner na FB il faut pas tourner ye. Ce qui y a lobby non. Bon yete sera lobby oui ba produit na ba koya. Si ko prend mes anini ba produit oh yazo luka kanga baza ya yete. Mais na lobby bazala pe na problème té. Oui, en vrai dire si la nadina na bazala na problème té. Et le que ko ma relation si la nadina ne zela ki batu biso batu. Mingi bato milliers na bango. Ne pas banda ko ya pas si la bazo memina si la meloko dinana, bato banda ko pas dinana bazo memina si la meloko ya dinana meloko ya si la. On doit attendre ya ko c'est la si la makambu. Et pas un tel, ya ko ba mabe ya si la. Tant on ozo lu ko perdre d'autres que de penser si la son kaza mutema mabe. Ezali tant oh yo il faut vanda, on se concentrer au taliché na bobo. Autant il chaîne à Sila, autant il chaîne à Badinana, chaîne à grâce, comment moi on qui me grâce au Benania wana, Emani Terrain, Emani Tara, autant il chaîne à Belleville. Non, autant il chaîne wana, aux hommes on a ma bête, autant il chaîne wana, et autant il yango, au vent il peut lobby or. Baningo va comme Bwende, j'ai un peu funa sana comme un bout. 2023 aussi la lobby révélation et Balanina Makambo et qui na Kati, il y a film. Donc batutu bazula ndanga baby kena li banda tina mamna loba batu batela ki film à révélation ba monaki na titre na combo et kendenge moro ingénieur Fitou Biako Benjamin licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics assistant na INBTP yana ngai avandisa lisusu approfondissa ma formation na ye na Chine aye pona kopesa solution na Congo. Ndeko na ngai atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom lala mpongia ba bébé tika koluka baewana banyo corona ba dépense belé. Vous faites bien de suivre Bolokoko télévision officielle, fidèles amis internautes, autres chers téléspectateurs. Je vous dis merci et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai ce réel plaisir de vous présenter et de m'asseoir dans le plateau au Ponto Mekampe Kobeta Masolo. Aujourd'hui, Dorcas Bolokoko m'a cédé la place. Alors, on a vraiment essayé de couper sa motte na babaku connaît surtout surtout il y a si la bisalo bateau bandima ko supporter si la bisalo lokola artiste na bango. En tout cas, on a passé un beau théâtre. Les lots avec Dorcas Bolokoko to Mekampe Kobeta solo en ce qui concerne le monde théâtral. To mekana ko betali solo ya o etali si la bisalu o ye andima penza ko pesa chaîne na ebongo na baba ko ba mekara ko solo là. Je dis merci à Dieu à ceux qui est derrière la caméra en train de nous prendre les images. Merci à Francis Mavim puis depuis Orléans en France. Ichayev 13 étoiles mobile maman bijou Tsangani maman bana Daniel Boronké selon les cartes de quelqu'un mon conseiller privé à moi. Je salue tout le monde au balinga kangai papa Jean-Paul Obanamakaya na peso bambo théâtre. Dieu à so fongola plateau to côte Dorcas Bolokoko avec qui nous allons passer cette émission. Tomé Campé Kosolola, à qui je vais dire bonjour Dorcas Bolokoko. Bonjour Nami Yaba, bonjour Naba Abundi Nabiso, ya Bolokoko officiel, bonjour Naba Kouko, bonjour Naba Gaulois parce que na Kokozang c'est Bangote, Biso ne surtout la famille, si la Biso la zali gauloise donc il y a solo. Oui, le commissaire gauloise non, la commissaire était hier moro pinda lo, ba ya zali gauloise, alina papa Hervé. Donc bonjour Nasi la Bisalou, bonjour na Sam Coucou, les nécessaires, maman aimé Coucou, à Type Bokana, le rayon de Bruxelles, pourquoi pas à Héritier au Quito, papa na Jadel, Chloé, na Katia, États-Unis, wana, merci beaucoup à Capo Platini Menga, moutoua Tingerambo, même na Sengité. Chaque jour, donc, hier, à Danazan, on besoin et hier à Nango. Merci à mon pasteur, l'apôtre Bilingandou, merci à Béra de Prince des Amunda, merci à Bagolou à tout, surtout Minginaba, Abakou, il y a le monde entier. Voilà. Mbote na babakou mbote na ya joli kano depuis Italie na peso bambo théâtre papa Alain Bilamba depuis Londres na peso bambo théâtre mbote na batuto balinganga et voilà Dorcas Bolokoko comme je l'ai annoncé on va parler sur l'actualité au Estali Sila Bisalou de Joto Mekana ko betali solo évolution Sila Bisalou actuellement na monde théâtral tout comme on a pièce o et uté koleka awa et Sila qui tozoye baté est-ce que ata ko préparer pièce sous toi tena en pause. Merci pour la question. D'abord, avant de répondre à la question, on a fait merci. Na maman moko azabaku, kaboy totanga kombo na ye. Maman wana atindeli biso tout ba baku biloko. Ba tout ba défendre si la mère wana akanisi biso nzamba pambola yo nzamba si la bisalu. O biso tout bi que si la za nzambe ya solo, nzambe wana mama amona yo tout le monde
azui eloko na ye Dorcas Bolokoko na zui cadeau nanga eza trop cher en tout cas na ebité. Merci beaucoup maman. Et on a répondu à la question film on a vu autour de Babel et Sili tempête eza au côté du Sila et dans Sila Mikolo l'année 2023 à Bandi Ngoma B. Il y a Liboso, il y a Libiso Révélation. Il y a Mibale, il y a Libiso Tour de Babel. Il y a Misato, il y a Libiso Tempête. Je salue la présence de Nicolas Mokonzi. Oh, il y a Libiso Lelo, donc, tu y habité. Tempête Ouana et Rosalandengeni. Pour Révélation, ils ont le meilleur film il y a 2023. Tu y a Tour de Babel, meilleur film de l'année 2023. Tempête Nesikoyo. Tout s'est préparé. Voilà. Si la Bissalou n'a pas titre et théâtre, Makasi, Tempête, Révélation, Tour de Babel. Nakati ya makambo ya lobaka, nakati ya théâtre fait contenu, na titre ya théâtre est-ce que bala nak Makasi. Ndeti Révélation. Nabi eto que na prière à fin de l'année, ba pasteur balba na bisonini. Année de prospérité. Voilà. Bon, va concentrer. Nous avons sa révélation. Ni si la patrie année bandi, l'année 2023. Moutounio se fait révélation. Moutounio se fait que l'année 2023. Ni en 2023 et Dorcas Bolokoko. Et ça, il faut la balle. Dorcas Bolokoko bala. Oui, il faut la balle. Année 2020. Donc, on compte na figé. On balle ça déjà. Azalara déjà. Azati mazalara déjà. Donc, sous bazalaka, et puis ça, ça fait, et puis voilà, là, t'as bazar mobile. Déjà. Donc, 2023 aussi, la lobby Révélation et Balanina Makamboué qui n'a kati, il y a film. Donc, tout le monde a dit que Nali Bandat na mamno loba. Tout le qui film à Révélation, bah mon qui na titre, na combo et kendenge moro. Et pas si les Arabes titre comme Balani. Tout est les canvela moko donc tu as mis en le bezade nyon c'est les canvela moko donc Dorcas Bolokoko toyoka ki si la Bissalou un moment à arrêter qui ba télé tournage mais toyoki a ozongela yango alobe ozongela yango alors la question est de savoir akataki yango pona nini et puis aninga zongela yango pona nini bon pona yokaki et comment ba mi ta ku tu si là a commencé la télé réalité ba making of comment Rolanda. Si tu as compris que nous avons un angoulou, et ça n'a pas de mais Congolais tellement qu'ils ont monté ma bé, et puis Congolais tellement que tu comprends ma ramité, comme ici télé tournage, making of et le rasika. Pour même na kata banzonzing, tu as la making of, tu as la télé tournage. Bah tu as mon bandel nango na suka nango. Allez lelo, si le R sali et comme ici la zamba na angoulou, na respect oye, alingara zala nango. Aboya la bêtise, aboya la buzoba, a préféré qui akata. Vu à la demande na biso babakou mami tozara na besoin to mona batu ba ye poto ya babango tozara na besoin to ye banani ozui tozara ndé a fait décider à zone sur la biso télé tournage donc babakou to s'est préparé kaka ba filmer tout to ba notre télé tournage et puis to c'est la même si ye moko a roya ko biso pourquoi akataki télé tournage wana non ils a bien pour na bino ezonga mais c'est bien parce que au monde ndetinga naye bara maman toyemba tozi barter à ce partir à télé tournage et à télé tournage écoti net ya on a mona ki Raïs na moni le nom encore m'échappe ya mutumoka ba kisema kiwana et cela qui nga bien maman naye baba ku toyemba bango baba ku bando yamba bango et cela ra bien vous mettez tout le monde ra que te bi que mutu aye que mutu moi to découvrir quand quand film était il faut to biso baba ku to linga collecter ba tout ba amour niveau to za gentil niveau to linga ba tout ba ya kalanda ku na biso to linga ko yamba bango bien. Voilà, donc Bolokoko, si la Bissalou na kati ya monde à théâtre, tu es bien, monde na bango ya théâtre, ne comment tambola et comment ba polémique et comment on a obalo banaraté et tout monde qui si la Bissalou na nde konae di nana la deux son ndenge bande ko kende et comment penza ba tiraillement ba tu ya si la ba oloba ba tu ya di nana pe ba oloba mais le to moni pa tonton Jaco asi la ko réconcilier bango. Est-ce que réconciliation on est salamaka penza za sincère si la Bissalou na nde konae di nana depuis ba réconcilier bango est-ce que bazo ko garder la bonne relation? Mais na lobby bazala pe na problème té. Oui, en vrai dire si la na dit na bazala na problème té. Et le ko bo ma relation si la na dit na zela ki batu, biso batu. Mingi batu milliers na bango. Ne ba banda ko ya pas si la bazo memina si la meloko di nana, batu banda ko ya pas di na bazo memina si la meloko ya di nana meloko ya si la. Ozo mona ki bongo. Mais entre bango mi balé bazala ki na problème té. Naomi, et va bakanda mtuto kangama na mutema tam so babi so babi, boloko kwa mwa mabe, ka besa no maza mwa mabe na union bala moko.
Na bosa ni tu bando olien tu bando omina mba mona yinio. Et lorsque Marambo s'est passé par si la dinana. Bango moko na mité ma baby que tozan na biso na problème te. Si la era za royoka ba makambu, ye ba za royoka makambu. Et sali que to beba na to za binemi to kabwana. Mais lelo bango moko er ba vandi. Tonton je crois 5 bango. Ba ateli si bango yebisanga yona au problème ezani. Babi to yebite, o be kuna lo babo na yebite. Dabino babo yebite ka bozan ba problème. Donc eza batunde, ba luka ba koti se bino na confusion, ba koti na ba rancune. Loko la bino mi balé boyebité, faut bozo te batu en soni. Yango moni lelo batu tout. Oh comment ma bé na ko ezadi na makamunya sila. Ba yoka soni. Surtout na matanga Pierrot. Ne ba mona ki koto sila koto dina et puis dina ba zo solo là. Mais quand na matanga Pierrot il y a eu des problèmes pe bimaka ya Michou. Ba considérer moi batu makambu. Soki na théâtre ba fi poli bazali mona na roza muta liboso. Michou mombele fe membele. Mutu liboso na théâtre une fille très polie. Webi nga kut nora pas er na tarara mona batu. Vu que nga na défaut na yo karara. Nga na vérifier raté. Or que siko yo mo mikolo na esa ba bakuk na lobby avant na lobali comme fona vérifier. Parce que na boy que na lobby de Kambu na vérifié après le bébé tamabé. Donc avant na lobby comme faut qu'on a vérification na Italie on peut na lobby. Pour Michou ba yem ba sa ba impoli. Kutu nga fingi dina na finga pe sila. Ngas que temeka linga bajina sila te. Na ya na finga Michou. Na ya na bando lo ba moi tamabé. Or que moi na ba lobby na théâtre. Soki ba fi baza bien éduqué très poli Michou za mutaliboso. Babi une fille poli na nenga osara te. Mais mutu to moni Michou na télévision nga tira ba Michou no bi ke o moi ma bé. Babi film moko donc très poli, très calme. Oh et bien on t'a dit na lobi mutu ni na chaîne nga ya dédé daro le ba ke Michou manka respect. Non, dit na mo pas défendre Michou. Oui. OK. Abin dimna nga le ba ke Michou manka na ni respect na dédé. Azati même nga moko attendez to ka bona na ye atikala manque nga respecter. Ni na appel ni na message attends commenter. Donc baza na bango bieza ka bato moni bato baza ko bomo wa comédien na biso lelo ezaka ka bango moko ba comédien siko pona ni ba pesa bango lito déjà connaissant que ces mêmes personnes wande ba ka kota trouble ati awati apo ni ba pesa ba banda ko comprendre peut-être lelo na 2023 ba comment comprendre bi ba comportement bato ango parce que au moni bato ba yaka ko yebisa bango wana ezala tem su bato ba linga avancement na bango te ba chaîne na bango te nde ba yaka po ba détruire bango il faut ba baby que Naomi ya ba na chaîne bolokoko sora koti ana ba fa na ye ba rolanda Naomi ya ba boloko fa na chaîne Naomi ana ba fa na ba rolanda boloko na chaîne Naomi donc on peut faire moi abonner moi visibilité ngape na peut moi visibilité si ko ba comprendre loko wana baby il faut que batu wana to kabola bango il faut to diviser bango pour oh na oyo ba mi ye ba na tiba la ka bongo yo moni ba comment ba comportement wana on nga rezo ba artiste na biso boy ba artiste comédien to tika mutema be lingana baningo baza ko évoluer luka comme le roi bango koya na vie ya kisongi te oyinisa ona obaka bwana po yo matate po ko matape karate ozo tira retourner ba chaîne na bango oya ba pesi yo $100 okye kunu ba pesi $50 donc yo nozo kita bango baza ko teba mbo baza ko mata le temps que yo zo doit attendre yo ya ko c'est la sila makamu et pas un tel ya ko lo ba mabe ya sila. Tant on a le codo perdre d'autres que ne pas assis la son casa monter ma bé. Et ça dit tant oh yo il faut vendre. On se concentrer au tel chaîne à bobo, au tel chaîne à sila, au tel chaîne à badinana, chaîne à ba grâce comment moi on qui me grâce au benania wana. Et mani terrain. Et mani tara au tel ba chaîne à ba belle vie. Donc au tel ba chaîne wana. Ozo mona ils ma bé au tel ba chaîne wana. Et au tel yango on va y besoin lobby or. Baningo ba komi bwende za ngape funa sana koma boy au lieu que on rata o mati la mutuka na yo kumi inde mamse o moni kutu o wana kuta lobby o wana o moni kutu mamse si la lobby boy eza mabe eloko wana biso il faut to tele melango o moni ndeti ngabo na lobby 2023 to lo ba vérité to robomba te dans 2023 on dit mi na biso ba prison il faut to lo bande vérité ba comédien na biso ba komi ba mi komi si le kola ba musicien. Or que baza ba musicien te. Au moni rancune yo ngala lobela faire yo lobela faire to ya ka to bi ke faire na fali et simbaraté. To rien to démarrer parce que on est dans monde de musique et banda kala. Mais dans monde il y a art, théâtre, cinéma. Et le roi n'existe raté. Mais dites que on dirait comme il a quoi exister. Et comme
ekomi ko exister pourquoi parce que bango moko balingani te ba koni fi jalousie entre bango omoni nga lero ni na vandi boy si la ebinga te mais na fait la défense si la c'est la ebio te si la ebinga te mais na fait la défense na ye mais va mutu mususu basa monika mutu lo belé boy allo yaka avec $500 à payer qui est au démarrer ba fait belé oh ba tindaka batu ba finga si la ba ba comment te foutre la batu musu ba ndaku po ba yo fingile si la bazali si ko ba finga si la point mutu ba be jalousie ya SB et Rosara yo kita to abulare olo ba ye wana ozo sala lision na nani bango babulare SB et ko avancer te SB et faut ça kan c'est ce qu'on zambe le roi nzamba confusion nzambe le roi nzamba waza le dieu juste alors bi SB et avancer et rekomati est-ce qu'on a rolinge koma yango le retourna bango donc comme conseil on repesa bandiro nanga basi nya mbali zoatra ko concentrer vie na yo ta la chaîne à Bobo Manoka ngana sala chaîne à Bobo Manoka promotion ba fan tout ya Bobo Mona ngo to Bobo mo mona komela nga bien merci Bolokoko mais le Bobo Manoka a 27 000 abonnés aleki nanga on a fait la promotion pourquoi à se concentrer atali filaté atali oté alobi te ngape Bobo na se positionner mais se positionner yaya bino bolinga kolanda koyaka kokabolaka baninga songi baboye le bapesi bino madesu bakanga bino madesu basek bakuba ke madesu basek le roi bana mike. Mais donc quand tu avances dans la question c'est vrai que koloba ba comédie ba opanza bango mais tout le monde quand même papé tonton Jaco o déjà s'imposé pour nous réconcilier tout le monde déjà réconciliation il y a si la bisalou nadinana est-ce que pour la belle vie qu'on dit na si la bisalou tout le papé que réconciliation est en cours na lobby ba ko beba na mususu ba bebani to inarate to yo ko mabete oui au moni na vie Naomi azar ezala raté et ça na séparation mususu soki to sali ngo biso mi balé peut-être Dieu a voulu il y aura un peu d'exemple n'a pas exemple ya séparation ya Xi Nasila bazara ba mère amie wana mamno abaku klekelenga vidéo o batu non mamno bot bayebi bazara ba meilleur ami plus au moni Xi plus au moni Sila mais il y avait aussi des gens bazara na besoin ya Sila bazara plus besoin Xi parce que bazara banda au mona ndenge ya kokota na katité lelo séparation ya Xi Nasila biso batu to jijango mabe to za batu mususu bakiza Sila batu mususu bakiza Xi mais séparation ya Xi Nasila e banika yena Xi Nasila babe loko bakufela et loko bawelela tipe bazongana bonjour ya wa bien mais le col ba comment mutu va faire ni bakuta na raté bango mo ba miyebi séparation si na Xi ça ni Xi la mati si la mati donc veut dire que y a séparation mutu na vie so moni zamba akabolo na muto kolela te na omitika yango tika penza nzamba kabolio na muto tika ipenza parce que oyebi te esiko yo kei ninyo yo kokutana nango et le roi Lot na Abraham. Est-ce que tu as beaucoup de temps tika que séparation mususu so moni bokabwana bino bokabwana lelo bato balinga bazana Xi lelo bato balinga soki peut-être Xi la zarana sila nga bimisa balinda te anga bimisa balinda te anga bimisa gatibite anga rabota bana wana fikate ozomona parce que lelo ya basali séparation si la sali SB Xi la abi en ça sous théâtre était comme na ba boutique d'habillement ba salon de coiffure a termi tout kana affaire maramna ye ozomona si la se concentrer sur na cinéma na film na théâtre na ye donc mutu a matina ndenge na ye donc séparation ya si la nande ko na biso wana eza mabete ndeti ngana ndeko na bino loko ko tanga kombo na te ngai sikoyo omoni ngani na vandi boy nga muto ya fundanga na ndinga mabete muto ya fundanga oya portanga plainte à Luka tanga sika ya pasi na habité bénéfice ni laki ni na rotanga kombo n'était plus jamais de ma vie tino kasi soko po muto komi okomoni muto komi tina niveau funda c'est que au poussa qui bouchon un peu loin le problème to kufela ka moni na yeboy je défends si la bisalut er hôtel émission c'est peu tonga na fingi donc songa na bi que si la za meilleur que yo c'est que na fingi yo et c'est jirté même dans l'état c'est jirté ce qui na longa parce que l'état là que c'est jirté a fingi on y a la bi si la bisa za meilleur que yo te ya kumisa star na yo be luka ya yo ba kumisa yo ya na batu ba finga rasila parce que ngana finga kutu te ngani maloba na ngai eze frappé nazo le baga o sala film mais jamais le la révélation ata ba bandeli mokili yo ki mutema pasi yanga ni na kati nyenge lote donc mais donc à ce moment que ba guerre ngo et comment que indépendance ka mama be
c'est vrai que la séparation monsieur zaka bien dengo lobby pour mutu peut-être nous a ko évoluer na ndenge bo pas ko évoluer boye tam su ko za ensemble boye baté li pas monsieur ko za la bloquer mais tout le monde a rassi la bisal na belle vie qu'on dit baza bande ko bana papa moko le lo bo sam sala bato théâtre ba partenaire na mutu surtout que ba groupe na ba na ko nango aza marraine na SB banda la chaîne na ye habite biso marraine bino yeyo atika marraine ti le lo ataba kabwani marraine azaka ye est-ce que dasi ya biso marraine musu yango siko na lobby il y a za marraine ya SB mais comment c'est fait-il que ceux qui m'ont tourné film et pas ya SB kuna na famille bota ba bengana pour la nini pe na bino pe bat na bino est-ce que bazara la possibilité de tourner biso d'ailleurs si la ninga za na linda pas que de tourner ailleurs il faut peut-être demander na fila tu fila obi oui à qui retourner tu fila obi non yebe kuna za ba tourner oh faut ba yo tourner na kati ya ba produit na ye faut ba yo tourner na FB il faut ba tourner ce qui ya lobi non bon yete sera lobi oui ba produit na ba koya si ko prend mes anini ba produit oh ya zo luka kanga baza ya yete tout ko sera ba tout ba bien heureusement Deborah vi fâché lobi que fâché ba koma yo c'est foutara bango par mois et puisque foutara bango koleka ba mbongo pe sera ba na tournage au moins mutu aza na vision ya loin ya musika azo mona musika arolinga te ke mutu to ya retourner pas na ka retourner pe mutu na yo kazua te oyebi ke ndenge yo komi lelo grand ye pas za besoin ba comme grand amata comme munene donc on ko étouffer te parce que so moni mutu batu tourner na FB ba ke kuna yazo benga na bango c'est que ayebi jalousie na mutema mabe o yaza nango envers fila bisalu si la zara mutema mabe contre yete on a pesé na lobby pesé Dieu de Dieu faut quatre parties oyo fila na bon je kotanga comme na linganete baba ku ba lingarate fila bisalu azara mutema mabe contre yete et puis fila azara jalouse na yete ce que si la zara jalouse n'est pas mutema mabe contre ye mais si la nga c'est plutôt que aza marraine na biso et puis peut-être les longs des thèmes sur solaté mais si la nga y annoncer biso que solaté au mena lobité solaté parce que biso dans l'année mission ainsi là aussi la lobby que tant ba kenda ba déplacement la moi maman livre bala la chambre mon corps bani mais ba sola toi on a les présents après te de vivre les présentes voilà merci sikoyo batuana na bungu na mamnando ba ya yes qui peut marraine. Est-ce que si les rois annoncent que c'est marraine sika toi longoli pour l'accès que ngai nazoko comme sœur comme petite sœur yo so zo bange nemi na yo etali yo pour omoni biloko ya komi na yo benga na batu ba yo tourner na SB eza mabe pour si la sœur avanya mi le bébé oh c'est que jalousie ça matili ko makasi jalousie ça élevé ngana déjà kuna lokwa da to kana te kana tika mtu moko ta kuna ko yela ngambu mama yo te c'est que fa benga no mari abenga na bobo abenga na gesho bongo gesho no mari abenga ba on te poil parce que gesho no mari na bobo na Pierrot ba comme il fâche comme le roi bangote abenga na bangote pour gesho tournera chaque don chaque film SB gesho za bobo ku kolobate o mari ku tu kolobate Pierrot ku tu kolobanote abenga na bangote. Pourquoi benga bangote? Parce que fâché ba mukie, yanga bengane non, ya ba ye abima liboso ya ba comme moné nani. Ba même ba mari kabongo. Mais lelo orté ma pe non mari kabongo pété? Oui. Ba pété. Bon maté. To comme na biso comme la souka déjà. Si ça bébé to ke na si ça pena borté maté. Ba bima me borté maté po na benga na bangote. A benga na bangote. Azo benga na ba wana po ebike ba wana baza biloko peut-être mukie liboso na ye ba PVT. Ah ben on va me bon peser pour ceux qui banda ko peser alinga binga na bangote alinga garder bango kaka pe eza ki mutema mabe moni oya ki biso babaku eza vrai mutema mabe ye peza moni ki alinga rasila te donc ye wana mana bi vérité ya linga rasila te atamu ki ete babaku bo tenir na rigueur ta linga rasila te o moni mbuso ki bo moni ndoki bo bi bo belela c'est bon mutema mabe loba ka za mutema mabe. Il faut dire la vérité. Merci beaucoup. Sali. Si là non qu'un jour, maman Zamba Lola a conseillé le Roya Sali. Eh, attends Nandoto. Bon, Moutouna peut-être la façon et puis elle a peut-être de raison à mon que ça là que. Puis on l'a filmé tout. Parce que
ayo tourner na SBI ya to longoli SBP c'est vrai caché. Yebi la terre. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est cette question qui va devoir nous séparer. Dorcas Bolokoko, si la Bissal c'est comme si Aningara Penza ko tendre baninga mette, c'est-à-dire que ne ko appuyer ton sous monde ko na marambo ya osala. To moni awa ndeko mama la biso Karine Mpala oyo atarape na groupe na ya théâtre azo mema bande comme su ya théâtre kuna na Belgique pona ba makambo ya ko organiser. Mais oyo dans le quoi deuxième édition tout le monde a ka figure assis la té parce que Alinga ko tendre baninga mette Alinga raté ko appuyer ba ko porter main forte au fait na likambo baninga ba osala to eza yemo Karine Mpala peut-être nda intéressé arrête. Na lobby si la ninga zawana mam fait les canadiens si la baraté. Moi mana cosité té kokote la té ay baraté. Si la za bilure belé azani innocente na on. Ay ba na ngoté. Tem tout so bengete ay ba ngoté. Karine Mpala ya sila. Basolara très bien. Première édition yelo ko wana. Si la za qui invité et puis a participé à quitter. Deuxième édition nango pour eza poto fate sila. Non, il faut tia bateau bazala qui. Pour ça tia bateau wana le baké azu sila parce que sila mutu na été. Il faut la sincère, la paix logique. Aza sincère, aza logique yango moni azu kaka bateau yo bazala qui na avant bateau wana faut bakende. Si là ok, peut-être qu'on attendre bien nous lobby que pas mututo que a osala ngote. Wana mututo lobby no bon akosi. A kosi na ningo saranate. Omoni ici là. Na ebito moni ngata si lebinga te mukono na seka na bi bono bala. Kangelo na ebisi. Bon mon jour en mariage SB cadeau SB Koti. Et les kala batebele. Si là na ebité. Na kote la raete mais na tangaye. Na yebiete. Naomi, et ça, nous sommes au télécab, nous sommes Dieu de Dieu Soboy. On comprend moment qui est Dieu. Donc, nous sommes na Laura Tendresse. Attends, na carte, nous sommes tous en moko. Donc, si la na tangaye, na comprenant que, asa incapable de ça d'abord mutumabe, ayebi jalousie n'engé va la rater. Azali muto, si d'abord azana ba tout trotter. Il y a un monde batu mutu ba traiter orgueilleuse. Si la vente d'ananda kuna, ce jour tournage des états nanda. Parce que avant nanda kuyo bengié, abord il y a tout traité nan. Mutumabe orgueilleuse. Bato ba inviter à sila ba tournage na bango, ba mona kaye. Bato ba bengi sakaye, ba mona kaye ayaka. Donc ba longola sila ba biloko kaza mutema mabe, aza jalouse, aza boye ayebi jalousie, ayebi mutema mabe ndenge za la rater. Voilà, merci beaucoup Dorcas Bolokoko, nous sommes à la fin, mot de la fin et puis ba salutation to kabwa. Na secondaire à babakou que tempête est kota d'ici là donc total la tempête au consommer tapette total ya on a ndinga au saranate balobi meilleur film pour un abi que si la zaram to meilleur biso to benga biso balongi to ebi échec n'engé va la rater donc mutu tout ebi échec n'engé va la rater to consommer film na biso eza kota tempête donc héroïne da mabe na SB abakou zala wana pona ko liker abakou zala wana pona ko partager abakou zala wana pona ko commenter. Merci beaucoup à président Yoshua Oyatika Rangate toujours c'est chaque jour que moi bonjour bonsoir ils ont raté papa merci na yo pona considération boza ebelete moza yomo boza ebelete mais Ozayomoko. Merci à Capo Platini Menga Mona Changwa Solo. Sam Coucou le nécessaire. Moutima Ote Mama Aimé Coucou. Azlara Moko. Moutavanda Vana moi Sinae. Donc il pense au Cabonné Zala raté. Sam Coucou le nécessaire. C'était solo. Il pense au Cabonné Mama Zala raté. Atipe Bokana, Lorient de Bruxelles. Héritier Okito. Papa na Jadel Chloé. En tout cas, Yayo Yango. Nale Labino trop. Nalingabino Yamingi. Merci Nomi. Merci beaucoup Dorcas Bolokoko. C'était pour moi un plaisir de partager ces plateaux ensemble avec elle. Et puis, Mbalanga Liboso, Nakota Nakati Yanda, qu'on a binu à Dorcas Bolokoko à travers cette émission. En tout cas, Nabi Keboza vraiment ébélé botal qui émission. Oh, on a passé encore une fois Mbote na Babakou, Mbote na binu Yangwana, il y a Sila Bissal ou Mbote na binu Yangwana. Et Mbote na Bandeko, notre balanda qui biso, bateau tout va soutenir Biso, bon continuer à soutenir Biso Bongo. Ceux qui nous aiment bien, alors la zone qui te recoute à l'emballage. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.